Yo, tu vas fufu na liak. Merita. Mais pas nous Ba économie na biso pona otonga ndako ezokende na vie nanga na zao rêver na la salle de bain munene na cuisine munene. Ya mpele lisa. Te kisasa yuto benga balobi ndeko na Londres soki akufi yo muto ofuta. Mais en assurance vie. Assurance vie basala ngo pona makamunete ya bongo. Ya Roger zo déjà assurance. Ata lelo soki liwe ye obe ndinga zo bela bongo famille ko sekete pona mamambongo. Assurance vie eza épargne moko place zo bomba mbongo na yo en cas de que boule ko perdre musala na yo ou bien kufi. Bana fo badame et puis yo soko kufi fo bakundo. Nyoso wana isenga bambongo. Yango pona ba master Londres surtout en Angleterre. Mirasure et ye pona ko régler ba problème wana. Oh na sasu na musala tino ba dufuta pale ndenge nini. Benga Mirasure. Comprendre ona kufi fo bakundanga ba observe ndeni. Benga Mirasure. Lelo soki liwa eye, lelo soki okei. Bat bakotika la ndenge nini na sima na yo. Est-ce que okokundanga bien? Est-ce que banana yo bakotika la na vie moko oyo bande kopesa bango tango zaki na bomoy? Est-ce que badet na yo makambo nyonso zaki na sima na yo tango yo zaki na bomoy? Est-ce que bat bakozonga en charge? Kombo nangezali Mireille Kato, nazali conseillère et spécialisée na makambo o etali assurance. Nazali wana pona ko aider mutu nyonso na kati ya communauté o alingi koyeba assurance vie fonctionnera ndenge nini, assurance maladie critique fonctionnera ndenge nini. Numéro nangezali 074 59 19 64 35 074 59 19 64 35. Bobenga Mirasure pour la protection ya bino moko ya banana bino dans le futur. Ouh, mais c'est génial ça. Bonjour, Mandékonyo Sobalandaka, Eco RDC Ndé Makambo. Merci à toi, Verdict Yoka, Verdict 24, mise au point. Un grand merci à mon boss, Jean Thibaut, Bababi, Jean Thibaut, Ndé Makambo, Eco RDC Ndé Moussala. Fanny Katale, a fille à Tchocho, Nakati à Bandal, Mikolo, non, c'est la ming, télé réalité. Pour non, c'est ça. Bino, abonné, Nabiso, abonné, oh, Biso, Tolela, tellement makasi. Et ça, toujours, quand une émission, Nabino, ya, hein? Télé-réalité, il y a des artistes, oh, bino botala kanaba TV, na bino partout dans le monde, oh, bah, c'est ça, bino na lo lengenyosa. Avant, il y a kokendeti, et puis, il y a invité, na précision, bah, moko, naza na Bandal, bah, ben, ango Bandal, bah, la français, à Bandal. Oh, bon, bah, le bacano, que Bandal, c'est Paris. Naza na kati à Bandal, Bandal, c'est Paris. Précisément, oh, les quartiers, Nathalie, na moni quartier, na bien tema. Ekoya naza na Bandal ce total bien to mona kuna na ngambo wana yango direction o ekenda ti singa inga donc to aka na Bandal inga donc na okolo babongo ayoka Bandal inga précisément na ekoluka invité na biso oyo à CPSA na balolenge nyonso na façon tout. Je dirais d'abord merci à mon boss Jean Thibaut Ndé Makambo, mon boss hein yayo yangwana, et pourquoi pas à ma maman Brigitte Nkongo Motema ya papa Willy Nkongo moi ça pembe Tina Minou Pembe Makasi, et pourquoi pas na maman Jackie qui là ba moi ça munda leki mosaka na lengi motema ya papa Willy babi ba papa Willy na ba maman Jackie nde bazana ta. Un grand merci na zabongo a na kati ya Bandal na kopesa adresse te mais du mois na e pas invité na biso na bomba combo Verdict Yoka 24 c'est na bina bomba combo to bombi na likolo déjà ba koma télé réalité il y a un tel oh lelo mko lelo ezabona ko tala Karine Yamado tombo ki Karine Yamado et belé bo sepeli na banda kuna no na mesana poser mingi ba question na bandeko o bazaka na quartier moko façon o yazala kana ba on a quartier basta rebelle bazaka tantôt plus tôt mais du moins to me quand même ki ko tuna mama batazo sa ne musala na e. Bonjour maman. Bonjour. Pardon maman tele la caméra kombo nani? Maman Tete nani? Tete Ndaya. Maman Tete Ndaya Mulube. Non. Eh boyo na banda yo ke sani kasi. Kombo ka ba pisangai? Yandoi? Ouais. OK. Maman, boni musala zo kende bien? Ngola Nzambe. Azo sala. Omelette combien? 400 francs. Ah ok, donc Bandal, donc quoi ça Bandal, donc omelette, il faut ça 400 francs. Bande konya sobino mon boyo qui est Bandal séparé. Maman, n'habité, n'a sûr que yebi moi si mon quoi ça la théâtre na combo ya Yamado. Ouais, n'a bien. Ah, Yamado n'a bien. Azaka na bino ndeni na kati ya quartier, est-ce que sombela ko pe ba maki? Asomba maki aliaka bien et puis azaka gentil, na sepelane makasi na solaka na epé bien, doit azaka bien vraiment bien.
Par rapport à remarque nous on peut à propos ya ba star mususu ndenge ba artiste mususu bazaka moi fier na quartier des fois baye wana. Ouais, n'est-ce pas quartier mususu bazaka mususu les kaboye, alinte baye bakezaye, mususu les kaboye netika mais ye so les kaso pepi mbote apiso mbote. So belele na comprendre so belele. Nyonso surnommé ya oseka, osepela na bino nyonso. Azala bien vraiment la batukaka. D'autres années bien. Na mona na ska silika pété. So siliki c'est que ndo tumbolier. D'accord. Conseil ni on peut ça. Bon, non peut ça qu'on a un conseil pour moi grand faire peut ça était pour on na mona ka travailler un peu bien. Ça rappelle ba tunaye bien mais à continuer ka ko sala ngo malamu. À continuer pour maka ko sala malamu nzamba ko sala beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Ba dédicace no PC pas banani pona batuna oba o baza na o baza libanda oyo mongo sepeli 3 personnes. Ouais, na pesi mbote boso na maman na Georgine. Et puis na pesi mbote na chérie na ngai Lido na pesi mbote na bébé na ngai Becker anniversaire na elle lo na souhaiter bon anniversaire. Chérie zanga komba mboka. Ouais, comme on est Sunda. Ouais. Merci beaucoup, merci maman gentille. Merci un grand merci à toi mon boss gentil beau tu baba. Papi gentil beau tu baba ndé makambo fani katale afia tchocho nazo continuer. Naza bongo na avenue, hein, yo katozo kende. Avant na kota ti epa ya Karine Yamado na luka au moins ya kotuna bandeko nyonso na luka au moins moyen ya kotuna bandeko nyonso oyo bazalaka nai mutu aveni moko bayebisa biso moins ndenge nini star na biso a se comportaka malgré ape na kati ya Kinshasa to na biso na bambula mbula ezobeta koto mo bitumba na mbule bitumba moi na mbula bazobunda donc tozoye batenda na gagner mais na mito na mon roi moi inde a gagné. Merci beaucoup à moi ya batongo na bambula batongo bebe bisa makame loko ezaki Eco RDC hein musala nde menza basengi kaka ke no mbula ngo ekata nazo continuer toujours yoka na moni maman mo te kama pa to me kama mukeke tourner ba question sur Karine Yamado mais non jusque là non nazui mutazolo ba mabe na été mutaliboso nazui alobi bolam mutami balé espérons. Aïe, na seki po na kandate. Na seki po na esengo na kandate. Yoka na moni mama awa. Na le kaboye, voilà. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé maman. Santé bien. Kombo nani? Maman Georgette. Maman Georgette nani? Georgette Mbongi. Maman Georgette Mbongi, école nini? Naza mama Mungala. Mama Mungala. Mais le beno quoi bangala te? Allons, on va nous filmer. Naza Mungala 100%. 100%. Maman Georgette. Okoyeba mona mwasi oyo na kombo ya Karine Yamado? Karine Yamado na yebi. Asombela ko pe biloko. Asombela nga biloko. Esa za mwa malamu. Aza mwa malamu na sepela kani makasi. Ndenge aza me mama ni abota ye na sepela kani makasi yebi ofanda na bato. Asola ka bien. Mama za nyongo no ka bien. Ngamona futeli. Aza yongo te. Chocho ndemboka na ngai ona le chocho ndemboka na ngai alela liongo te. Oui. D'accord maman, conseil nini opesi à propos ya musala na ye puis na kata quartier ndenga zala. Bon, na kati ya quartier afanda ka bien. Bato ebele ba sepela kana ye. Nga moko mama na sepela kana comportement na ye. Afanda ka bien na bato yebi so la bien na bana quartier ba sepela kana ye. D'accord. Na opesi conseil ke a continuer na comportement wana. Musa ne pe na sepela kana makasi po ajwa ka bien. D'accord maman. Maman pesa ba ndeko soza na yebi ke bandeko bazanga te ba o ba libanda mboka to pe ba opinion so baza a pesa ba mbote. Bon, na opesa mbote na ba o baza awa. Mwana nga Joli Makanga docteur Joli Makanga Vanza. Na pesi mbote. Na pesi mbote na mwana nga Suka Florence. OK. Baka mibale. Bon, mususu aza banda mboka. D'accord. Yo pesi mbote te. Na pesi mbote na Aledi Panda aza na France. OK. Na pesi mbote na mwana nga Poncre na mwasi na ye na bebe ne baza na États-Unis. Na pesi libota na mobimba mbote semenki nanga na Belgique yoyo. Na pesi mbote yoyo kasusula. Yoyo kasusula. D'accord, merci beaucoup. On en a profité mba moko na kozonga boy aye ya moi et verdict.
Non, yo kufa pamba nzambe na musala oyo babone mbule uto beta metala moi. Moi zo bimaka se ko bima nzambe na bomo. Bon, to qu'est-ce qu'on a kat déjà na yebi place Karine Yamado za na yebi ke ba fan nyonso bino nyonso bo sepela kana Karine Yamado to meka sko na kokota esika oyo Karine Yamado avandaka to meka kokuta est-ce que ça la ramsala est-ce que vivra bien azaka bien na batu verdi kyoka. OK, check. Bébé, ça va? Étage onde makam. Voilà, tozo kende. Tomeka moni ke kokota. Tozo bima. Voilà. OK, Jazz. Nakoya na biso. Tokomi. Karine. Bonjour. Ya ngo betanga otoni. Bonjour maman. Ukatano caméra pardon. Oh, tu as ta caméra pourquoi? Tu yende pas là yo, tu es pas non, tu as ta caméra pourquoi? Tu me l'attends mukambo. Temo sete to vele msoto sola na expliquer kutu kama na mamba tu ba finga na ba WhatsApp. Parce que maman na moni bino bonjour. Il est kelingani. Quand tu es le télé-réalité le zeyo. Eko RDC préféré na to yambala mso Karine Yamado yongo to ye so to beto ye bisawo amso ngo lingati pona yim na ndenge ozalaka to ye bani yon so na préféré na yaka ka boy comme ça so ko bengana nga ba fan nyoso ba mona ndenge nino ko bengana nga so po sopela ama ya moto ba fan ba mona ndenge nino sopela ama ya moto parce que na luko ndenge nyoso lingati donc naza na choix na linga biloko te na invita o makasi musanga bote ko fali pa ça na fuka limbisa bon on a bon sependo te bona bino aka problème te ngala vanda na mais moi minute mke avant na tikela yoka ba verdict 24 mise au point ndenge ni nozo mais na ko ngunza malanga za una problème te na misa na déjà boni santé bien oh ndiko sala mambo bonte nzambe c'était un mois bien. Nzambe nangai Karine azaka ka nzambe nanga na boyi. À part ça c'était bien mais il est quelqu'un de fan ko sala mambo beti bino ta internet on a vu que obeta nongate na message déjà na bambata na message déjà na mafinga donc na message déjà na ba façon tout oh mta traiter ninga. C'est quoi la caméra na moto à part ça. Oui, à part ça, santé ça bien angolu to vivre kaka. D'accord. Le programme nous andeni. Na ça programme te na za kana ndaku ndi na vandi. Na ndenge yo tambola za programme te. Te no bima te na za nganda. Bon, en fait nga na bima so na programme. Mais tellement qu'il na programme te, on a bima te na za nganda ku na ça na nga. Bon ça blou na nga. Merci beaucoup na bafan nyoso balandaka Eko RDC Karine Yamado yeyo Fanny Katalia fia chocho tezaka toujours mboka na ngala evisa abino yeyo na zuli bino ye mutu boluka ka yeyo Karine Yamado ebela batu balingi ba ye ba vrai nom mboka nanga wana bina mboka nanga makasi batu ebele ba ba Karine Yamado vrai nom na yo izaka nani pe Karine Yamado azekolo nini mariée mère des enfants. Karine Yamado kumbu nanga Ngongo Kapinga Karine. Ngongo Kapinga Karine. Kumbu nanga ya mwana. Karine Yamado aza de côté. De côté naza Swahili, côté naza Muluba. Donc mère de enfants, mais une petite fille Kandi Nyunga Watukula. On a mwana. Donc Watukula donc Muluba penza. Watukula. Mère des enfants mais Watukula nde aza vraiment Watukula nde aza sonanga aza ka yemoko. Kandi Nyunga Watukula wana mwana nga. Donc botaka mwana mwako ya mwasi akoksa 12 ans le 29 novembre.
Waouh. Marié? Marié T, divorcé T. Proposant PT. Fiancé PT. Fiancé PT. Waouh. Oui, que mbali boso mutalo ba penza boya. Que non marié T ni teme ebeleza ko kana na proposant na nga déjà. Bon, so na lobi ke nazalaki na mobali T, to nazalaka na mobali T na kosi. Tous en mobali on vient de se séparer à propos de comportement. Les garçons na biso libanda. Na bité ke ba garçons so basande non. OK. Ils à propos ba garçons na biso basa libanda et balinga kozwa basi lokola baza instrument léger surtout biso to sala musala ou toza exposé. Tu vois donc bango mamuna c'est comme si to sala musala boya bike na okoya na kosaka nilunga ina mobali na saline ba nebele. Azara libanda ayaka pe king akanga motema na zelaki mais à propos de comportement na inde c'est que na zo ba décision na tikala ngamoko d'accord oui na yo mona ke il fait aux la fidèle et pas mutu moko boye nga yana batu mususu pe je sais pas nga ka hypocrite te batu mususu pe ba uta ba poto ba ya danger kutu ba ba lekiye mais ayepe boye na bona nga okutana e de salutation à Karine Manessa moi c'est Mouindou candidat au Baké l'équipe on a tête au Malaga à Londres Karine Manessa on a grande sœur propre Christian Kachi l'américain Zaka Moko taka yon États-Unis to konza bangozi I'm the king nona masengo mokonzi nzombe ya swagbat nzombe il y a des solutions de makambo. Donc, tu vois, et le comportement na bango penza, comportement na yé, pour ce que tu as bango sans sa bango, nous sommes tant na caractère na. Quand des bambas le baki, ba fia tête, ba fia mabe, ba fia tête, ba fasaka boy. Nzoka, nga lo bango chaque fois. Bisonyo sonde toza boy to mériter bonheur mo boy. D'accord. Je ne pas dire que né na sala musala théâtre boy. Na kana posate un jour na zana ndaka mobile nanga na kana posate un jour na zana amour vraiment ko boité so il na se concentrer qui à propos ya mutu on a bando vivre c'est parce que je l'aimais aussi premièrement na linga qui est je pense que aux journalistes mais to ebani mo bamba mike ndam donc na se concentrer qui na parce que na linga qui na limbando linga e mais pour l'instant là on a eu vendre na tel comportement na ye mobala na poto akofinga mwasi akobenga jamais mwasi sans valeur parce qu'il y a na poto akofinga jamais mwasi oza zobo oza kizengité moi ça zaka zoba ta zaka kizengité pour moi ça zaka maele koleka mobali na peut-être soyez bien donc nga na mesana vanda boye na banda vana mwana mais vu que mamba ba ujana et tout na ko mona kinda musala tamsozunga reta tamso ke classe nga ndo tanga musika bongo tia ya kanda ku transport na mboka ndeza bien tene na ko baté akeva ni pa maman atanga ni kuna année ou comme ça l'année prochaine on sait qui d'accord donc yango na zana ngamoko na on continue d'accord mais azande te po pas bota ki ndo tala bane donc yango siko zo pota na yo moko na tango na bilelo no bundala na ngo katale ya pemba moko ai sa mabe makasi ba ya ka bongo te pa ko benga te na bengo polo balango zate la ndako webi jum so bo matumboli webi jum so benga na bengo nazo ya tango moyoka no ya oyoki lisoki fani mutasa te obimi ba mo fani na bimi na ebe na kucho obimi ote fani na bimi ozana nani te na zanga moko ote na bimi na kanisa ki kimakio on yo sala mingi ba télé réalité on a kimaki moni ya obenga ka wana nga binzambe mo mosono kimendeni mbabona ibisonga biko boya tenga zate na bimi na ngapo na boya kina kana ebeka ke so yo yana ba caméra na limbisanga kazi comme ninga sa musala d'accord mais caméra lelo télé réalité lelo lokweza yo tozo musanyo so sala OK na douche caméra kiteli na douche donc verdict ya omona na te mais juste ka caméra des autres na douche ndongo zo sokola te ndeni mais siko télé réalité il faut toujours télé réalité ndongo zo sokola omoni neti bwe naza ndaka munene nde nazaki boso te fani ouais to solo lango to veta ngo chocho ndemboka na ngai verdict yoka ya ba 24 ya ba bi musala ka ndele ki musala nde tata musala nde mama Karine ya mado yeyo en tout cas verdict yoka kendene tina suka donc toi yeba pe que notre moni na ndako abonga mané déjà abonga ndako ne ça se voit que abonga sala ne musala ta yoka
Un grand merci à toi, mon fils à moi, Bob Molema. Hein? Mon fils à moi. Ta maman t'aime beaucoup, Bob Molema, mon fils à moi. Daniel Lebika, mon fils à moi. Nora Kalanji, bonne guérison, ma fille à moi. Hein? Et pourquoi pas à Merlin, Niwa, Merlin. Merci beaucoup, Natiki Bongo, Verdict, Salam Moussala, nous continuons dans notre Nali Fobo, tout le monde a Bongo Sima. Nous avons un système à Klein Day. Nous avons qui pour Nana Kandate. À suivre. D'ailleurs, mon papa m'a dit, je vais aller à la maison. On a même des types, il y a les rebelles. Comme on va avoir un pourcentage, il y a les rebelles. Nous, on a
Tati fana na ngote boni boye likamini na obozanga iloko osenga teka ya sosenga na mbongo kana na ngote ato afinga to ofinga pio sko ofinga ba pio to koyeba Allô pia kamo oui yaya est-ce qu'on pia qui pia ngakanda pia na normal kana makaka takuna bato esalisanga nini mwana soma kasi bongo samnamo akuteni na oloba te siko batomba ya bosana ye telefone wana nayebi te soki okomela mie makasi boreporte lobi mpo na mwa ndeni na osala te epesa etete na to déjà nasololaki na ye. D'accord, merci na bandeko nyonso balandaka Eco RDC avec mon boss Jean Tubo Tuboba. Toujours continuer toujours na télé-réalité na biso ya Karine Yamado. Tomoni auti ko sokola aussi sinon musano mais ça va hein? Oui, ça va. Mais c'est comme ça ça nous pas trop maquillage hein? Bon, nga tu as trop de rouge à lèvres. Et yonde trop rouge baiser. Et le balangwe bakata baiser rouge baiser. Nga yango ka donc na linga nga vraiment ba blo minene ngité. Iboso na banda ko tia. Ba to kaka la rouge bele ba mbote bele ndi na tika. Ndi yango sko. Comment ka moko ucheka moi nini ka mukie moi rouge à lèvres bele. Nga rouge à lèvres les couleurs nyos. Nga kipate. Nga cha couleur na cha bleu mauve nyos orange nga cha nyos. Donc il dépend de kana ngamoko. D'accord, on va continuer le temps que ozo bongama, tozo appel moyen ya kotuna ka ba question. Oui, maman nanga yo obandi na théâtre ezaki na tonini oyo batbaye balelo ke Karine Yamado existe ko bandara na groupe nini? Nga nakola du genre ya ba fio ba trop stressé hein. Bon. Vis-à-vis de la famille, tout le temps on a problème belé ya mabena ya makasi na kati ya famille. Et ça là que comme ça nga rendanga fimo bo triste. Na lobate, c'est kamingité na kati la batu ka mangala. Vie mo bo ekande za na quartier. Na oleka comme on est Hakim, na oleka. Abina na sepela no makasi na banda ko jouer peso ben jour so c'est théâtre salo bien ngabia na sepela na ngome mais baloba batu basimba bakisi abina ngate basimba na bakisi te bakosaka moni so to anzo répéter bando salo bien je me souviens na ke ko assister na répétition na kendaka pona jouer te na kendaka na sens que na ketala ba ndenge bazo répéter parce que na komi kuna ena komi kuna nakuti mwa ba répéter na mina meka na meki pe la matina sainte bandi pe répéter comme ba troupe ezaki fondation mal à l'aise bandi pe répéter la comme mesa na pe comme ça pe mbona nga na opesa siko na koma iso na kei répétition na oseka trop siko ko sekana nde sala eke na kenda mingi donc yeko longola yo donc exemple ba stress ba bébé théâtre eza elongo na banda olinga banda na bomwana nde tondo tala ba sans souci ba mama mengo ba mama linga
ba mama wanda kata suki wana kumune kimaboli bali parti ba fololo tu vois. Donc nazaki so na hôtel ba ndo sepela ndo ba enga pe no sala mais ana banzo kola na ndo sala ngo na ningina bando sala ma esi osimba kisi nde bangsanga mais mtaka kwa asirenga ke na osimba kisi tezaki président Hakim na kombo ya papa gentil ndai ko sanga bino ko bangelo te ba kosa na bango ese lo ko te ba kosa non ka rouge à lèvres na bleu non mona te rouge beja bleu baluka baluka kaka on ne sait jamais est-ce que abinanga ese lo te ko bangelo te ko banga te ba kosaka nde na ka ondima na bandi pe ko chakata brillant on a mona moté je le kébé. Donc ça qu'on y a ba maquillage. Maquillage. Ba artiste en tout cas ba artiste c'est ça somo. Et ça ndenge. Est-ce qu'on a ka ondima? Na ka ondima nga bitena ndima kaka na sala. Théâtre nene yo sa na ba dosa théâtre pa na eti considéré que na yo longwa yo sa troupe nanga yo sa ki to kutana Jericho Betox. Jericho Betox ali. Ayo memanga na monde internet nde naza onaza lelo. Ouais, c'est qui na neni. Depuis na banda théâtre na 2012 2013 na kutana Jericho Betox na fin na 2014 nde na yobima na internet na yobima na titre ya film ya Mado. OK. Mais moi ce que ton papa ça ka rôle bana ya Mado. Jour al bosso na pour nous au jour ngomona ngondeni. Bon e bang sanga te ilobela nga pelo mote po era tuninga oko jouer ya Mado oko bina nzemba Fabregas nga nzembu ni o ya Mado nga ono bina so comme il bossa muto funga liputa nga bi ono fungola na kati na Autriche ndepe na salango et après naza ya Mado yonde mtepesa ko succès. Oui, yango pesa nga succès, yango tombolanga, yango salaki mokino mbetalanga, yango salaki na yebana, yango salaki batu bafinganga, yango salaki batu balinganga na bo balinganga tina bo balinganga. D'accord. Mais par rapport à tant au côté na monde ya internet sango, au moni monde on ndenge ni na ndenge okuta na peut-être okuta na bandeko bazaka ba vente parce que bino ba internet ba comment benga bino ba vente en ligne. Fani katale afia chocho ndembo kananga. Te na moni sel nango bien. Bon, nga ezami mingi ba fan ndem to ba olobe. Bien. Pas caméra bien. Toi Verdi qui va tourner bimi bien. Aïe, c'est que bien donc ba lobi déjà c'est bon. Merci beaucoup. Et na côté na monde dango en tout cas vraiment na kutana na moté ya mabeti ni baloba ki batanzo ndinga ba moté ya mabe non. Moté ya mabe ngona ko vivre en siko na kata makambango. Po nga ena yaka na joua na batino na joua na bango. Na mona na kimte ya mabete. Troisième film ko na ka jouer penao. Na mona na kimte ya mabete. Ba kuiku kutu basala de ba succès avant nga ba Bosco avant nga Tatumushina avant nga. Mais ba pesa nga ba on scène ba kumbanga na film ya Mado. Ba kumbanga na courage na nga esalanga. Na yo bando kekuta na banzonzi na yo bando sa banzonzi to kutana na ba fi ya pembe mkusaki nda poto nani. Gazi ba papa makaya ba te belé za na film etiki mbukusu na njili kuna dans la joie balongola nga complexe wana batatu kalombo katatu na okenda poto nani mutombo donc tokutana ebele ba comédien belé na muna bango mutalakisanga nzela internet abena ka Jericho Betox sol bananga maîtrise toi ko paniquer mututé parce que so ko paniquer ko mi bimsa un peu légère et ça le bien té maîtrise toi zana maîtrise en tout cas vraiment Alexandre Nzela kata makambo donc ndé yaki osala ki to joua pena michokoto donc Micho Bozo babwa kanga jamais na scène babandeka ko yambanga mwana to fula to sala to jouer na nga ça le bien donc na joua na ba bakata na joua na 7e baga na joua na
Maman Seka, na joie Marie-Jeanne Bololé, na joie Baïboutou, na joie Batebele, Bamosantou, Princesse, na joie Dada International, là c'est ma copine privée Dada International. On a copine, on a pena d'autres années, mon ami de souffrance, tous années, na tangnion sur la Dada. Donc des abouépés, ceux qui ont humilité Kalata Obima. Donc, et ça là, baboyanga te, maman topa boyanga te, donc batunyo so bayambanga. Ba président Elko, ba président Massou, nante Massou tenani Yandimos, na joana na Lumusu, donc na joana ba président Modero, na joana ba te belé batikala boyanga te na scène bandimanga. Donc quelque part et ça là nga bien, moi mo boye ben été na ça théâtre été ya la kisaku tout cas mukie na umela pété que on a sali 2 ans 3 ans la groupe monté. Mais bayambanga bapisanga ba courage babinanga kake droit chemin OK Simba et puis les lopé et Simba na galinga ndeta ngolobe po na sekaka parce que ezo pesa la que na luka chocho place ni na okoti la ki chocho mais loko ezaka mboka na ngai yoka ba verdict 24 to kokoti sango kaka omelette que to linga te check songi po azapte parmi biso mais boy na ko assister azamsika te a kokanga te nga chocho. Mon bon c'est Jean Thibaut tu boba kuta koka ngate bakamana nga ya pasi bakamana nga ya pasi omoni biso ba mususu to tana ba mambo belé ya mabe mais to yana ba monde ba théâtre to créer ba famille moko boye o sentir mutu mususu na pesa un exemple ni ti dada ayoka pasi nga loko esa ye moko so ne si dada ni par exemple na problème na autre ba problème mo boye ça ba problème personnel na nga moko par rapport à ba mamuka mibali ya poto mais au mona era o peso conseil a ko tana pas sinon mama esimba mama kanga motema ko mpesa pasité ko sabwete oyo kweya oyo sabwe donc mambo au mona o senti pena ke muninga a consoler a peso consolation mais so to komi 3 4 lobi makelele bima on te éviter na biso ko sala 3 personnes et on te éviter na biso ko koma 4 to sangsana mwana mobali moko omelette donc to saka le roi 3 to boya na biso baksa moi c'est mis ça to problème ebimate lobby ozomona mais par rapport ya que notre na kichocho na ngana moni comme ko zo place nango mukie mais par rapport ya to lisolo ebetamaki yo moko po le kaka na émission na émission lo baki que au bando ça sous théâtre té on nous sous théâtre parce que au Bali après quelque temps tout monde les sous zongi sous na TV siko place wana batu bazoye baté Karine Yamado azo sala kaka théâtre to azo sala té mais yo moko za mieux placé ya ko pesa explication wana bien bon omoni na oto ki pe ko répondre ngata na site ya Alain Délé place na sokota film na nga ya place film na nga koti ya Tina té eza na Tina en tout cas vraiment nazo sala na on ngala ko sa posa motema na ngana vision nga on azala na moni théâtre na biso ba nokolo baneti ba aterma ngo eza ani côté le bama trop non le terme mo boy to ko mo pona na quoi to ko mo pona na poye to kangana to ke me la place mo boy nga ko na ka digera ba fille te bazaka il faut ka bima il faut ka te nga la bima so na sipeli so mkwana na bi na ko bima na obima hein Christian ka chilema kanza ka mako donc amji de king no na masengo mokonzi nzambe ya swaga kande na lobali ko na ngo bat zobe donc na tika ka théâtre te na pemaka moi mukie parce que au monde to saka théâtre bo eza mabete eza bien eza musana biso otolingaka po nga na linga théâtre makasi parce que théâtre ndé salanga théâtre consolanga théâtre longolanga ba complexe mo bo na vie théâtre donc na linga musana nga makasi na tikaka musate nga balite na balate na bota na mwana nga na ko wanga na mwana nga tepo aza mwana nga makila na nga na bota mwana nga moko ya mwasi na za mwana liboso libuma mama na nga komone Francine Nyunga Kabungu watukula Flavien watukula mobala mama na nga donc ndo ya mwana nga
mobala maman biso aboti biso toza 6 papa aboti biso 2 donc nde naza awa naza responsable ya famille nanga baleki nanga babenganga mama babenganga mama ka mama babenganga mama pourquoi parce que mama biso akana makambo mosusu lekeli akoki ko résoudre yango te abengenga yaya yo nde mama lelo so naza te osuka résoudre makambo wana babenga petit cœur aza na États-Unis Sharufa Sefu na obenga ye motema ya Paul Juma nabengi ye mwana solo ni mama ya Bisha na omba nabengi na sone ya nini nabengi mamisa Sefu aza na Lumbashi otanga université 4 au batikali basé pas maman plus moi nanga donc nalingaka ko se comporter dans un comportement mo différent na bima pena donc genre chitoshte quoi ne abatu so finga so posa ba chitoshte to ka ba chitoshte ya juste musa auto salara nde sarake tam so ebimsa biso bongo parce que ba rôle auto salaka oui ba rôle parce que ceux qui ont une vie normale comportement au kuta boye na au kuta kuna c'est différent et là c'est na lata katina vie normale na wanga na ngote na lata lo c'est normal non lata ni tu na ti lo ngaite na ti jipo na pousser ça pena papa sula mpandi na linga bongo poza ndenge na nga na linga lata bongo na sentir na za l'aise na lata liputa na lata nyoso base na nyoso na lata mais façon na nga na lingela ozalila ezalinga na lata lo pousser na sentir ana esi batuki na tiki théâtre nga mope na lobi na zongeli après mon putain mais au moins que par rapport quelque part peut-être au bébé pe baninga msuli ba kwa msu mtanda ko mona ke loko la place ananga zate supposons que na place abilo amikuse msu bachaka mingi mingi kareni ya ba to lobela pena mambango mingi mingi tepo rapo sa pena obeta maswa batute to sala lo momboye na ba master kan dezalaka tangu bakomi bakomaka autocritique mais bango bakomaka autocritique te et bima on dirait la fille a finganga mais nzo a finganga te zomo so pour la ko casser le kwana il fallait na créer base nanga moko boye pour eboma ampleur ye lo kwana nde sala ki na créer base na bina bali et tout ba bala net tapé exemple net ariashu abala ki mariage ne le kan internet flore abala ki mariage ne le kan internet nani fio msu ya théâtre abala ki ya kine poto nani Yansmi et le kan internet donc na monga personne abali to bomba ngote po no garder la ngoni ko za fierté moi sinon so linga za bongo no bomba on point ya baga fiancé ko tso la tso ba bilier bon liba. Mais c'est comme si Fanny Katale a fait à Tchocho Zaka toujours mboka nanga na sala ka ki Tchocho chopo na ko lakisa o eze ko bombama e bima. Mais c'est comme si bino na binope ndenge baninga msuba so bala abali ninga resho abali pesi jalousie makasi yango place na ninga tasco degré bo fana bino ka bo sal clic mo bo créer lo mo bo ke arashu mo bala boyer se retrouver dans tel ta degré mi to abala. Na peso exemple maman wanda obenga batu en tout cas vraiment ba salutation na maman numéro 1 ya maman nyonso maman za motema malamu ba ko silika ne po so vandi na mosa mkonzi esala bien donc il peut s'amener batu nyonso te quelque part ya grâce ata la bible balobango donc bambote be na maman tanga kombote Ariashu Bali et créer maman na jalousie au sarnate. Comprendre? Beaucoup de gens qui ont clic na bino mo boye, bo provoquer le mot que Ariashu ba il y a Bali ba tonge chaque jour beaucoup de femmes na Bali te. Kandi baloba ke moi ce soit Bali tazana azandumba. On a terme na biso ba maman na biso balobaka. Moi ce soit na Bali te ba benga ke ndumba. Parce que bazuna gindumba ya gindumba baba ke bobo ke longo na nzoto yeko to mosali bala ba otonga bonga mais ça par rapport ya bino na bino ba jeune fille mais ba na ba o bazaki na fête na ba o bazali na fête te mais vous otonga ka la même personne mais pourquoi vous allez que na ba fête bon moninga rien e binga tonga te
nga so na problème na obenga allo mama non c'est pas té dernièrement tchaki photo mo boye na Facebook abi touro no landa bino tina suka na benge mama longola pardon vous comprenez na benge na isi longola mona mama yoka ki alongola ki donc otuna ki était pourquoi tchaki yango na tuna ki to sola ki ne mingi to sola ne mingi epende mususu mo salibala pe mais bino na bino pourquoi bozoza na ba rancune mobo okomona mutu mususu akutani na yo apenzelo minuti na suka mais na kati na bino bozana ba rancune au juste ba rancune na bino zoza na tina ni neti ngana kana rancunière te ngalo bango chaque fois mutu asala YouTube mundelo azwaka temps ya former compte YouTube pour battre nyonso total mandé total monde entier be céder kufa pour internet comprendre pour to yoka rapé ba fi na biso misho ko to pe ba yaka emoso ayebo misho bozo biso binga na ba not tourner pas bisadidi yo lelo mo sakanela batu pour internet ba bibino bato ya vente en ligne boza très impoli bon ngazaka na ebité na mankana nie na vraiment impoli te na lo ba vérité mais dis-moi yebi yango kana nayebi ke ba impoli ba zebele oui po batu mususu ba comment que obiso toza boye ngana boye mapeka likolo mais tam mususu lande le fond pe na lote tusko biso ngalinga osa avantage ngalinga muta sepela ngana nenga kutinga nalinga mutu amona nga nenge aomona nga sepela nga bongo na boye na inventer lo mobo après na suka na ma vérité ke za ngate donc mambali bale yaki na obese na kireki na base na ngai ningi se bango ya bola pa base mais o ngana yebi Karine Yamado o ngana yebi na ebeli Karine Yamado na bandal mais nanda kwa mkete limbisanga chochocho ya mboka nanga limbisanga ya mboka nanga mais comment sikoyo Karine Yamado olongwe na catégorie ozaki na ndenga mabete oyiko se retrouver pouti na ici bon omoni na zoka ba responsabilité mobali nanga na ndimaka ya fiancé nga na ndimaka po fiancé ngate na ndimaka to basola kati bosolo ndeza boye na lingi to koma boye yo potali par rapport à ba paramètres makamdingo vandela ko bite ona tika ona sabwe ona zonsa bona sabwe nga na za mama nga babenga nga mama nga na mesana obokola nga na bokola kapo na yebaka na pesa ndenge nzamba pesa nga nga na ndako na je pense que yebi na boko na vanda tam somo na vanda 8 garçons tala binga mais na boya na nga baba si balukela ba problème wa na ndako no 2 heures du matin ya 0 heure comme gangela ya akomo ebisao po yo sa boyete dona evita na nga bokola bana mbali ba orphelin na vanda na bango lelo so na boye tam so na vanda nga mo emo pina na vanda pina bona kotsa na lelipe etuni nzambe po anini nakolo bateke aiki po de tout vina ngate po to yelobela pena mambango te bino batu boza libanda bolinga biso batu to saka théâtre yebi ko lingi mwasi mo basala maboke po ovane bien lelo maika bali arashu tiki msa théâtre po ausate akuna site mais au travail te ozo mona po ani po azano na temps occupé foyer na yeye soki mobali ne akondimaka zongela musala wana eza nde mususu se mobali ne akoautorize ke mama na monyo vandi mingi po apekisa ete na monyo vandi mingi sana musano ndo mesana osala te wana ekomi nde mususu mais la minute apemina na bina pema na kipe na foyer nanga ozomona mais yo kutanga na théâtre so mona journée lo amukusi obandi compliqué nga na journée lo amulai ekomi problème nakati suki na miminga mna za artiste fona se créer na kuchaka kabelo erno sotin po nde na bona plantanon synthétique nda chaka kabelo so na mikolo moto ka ndenge eza mikolo kishasa ndenge zo pela boye na biso to koyaka ba tension erno so bestoma mikolo nyonso mama na kufaka ne lo mubwe na memba charge na mutu kona kana mbali mubwe ba pekisa ne lo mubwe ilo niti musana niti ya théâtre so zo pekisa mo se faut kokiseli nyonso ti non ezaki ya kokate mais azo pekisa faut kokisa nyonso te ya faut kokisa nyonso moni ba vérité mususu toloba ngo na télévision te toloba ngo na télévision te po makamuso ko expliquer batu te d'accord po ya TV so ko lobby trop sali ko to ba beti vie privée na été vie privée na nga ko loba te po ya na makamuso ya kati so na bimisi ngo na batu ontala nga ba onda mais na ko loba ngo te c'est pas vraiment important OK mais
Et salingaka bien te bokutinga na piaka moko. Oh, même Pierre que ça on libandité hein. Bébé na piaka mutaka na atako tibo melite don na zampia son alinga boite ngalinga son te otanga fa lia fa mela se sentura za. Bah ce matin on toye bisa. Bah ce matin on a relukelo mon fils à moi Bob Molema mon fils à moi. Donc Bob Molema mon fils à moi tant on a bengi na tinde pa na yo. Nayebi ke oyamba mabie makasi malenga mo mama ni no zalate. Nayebi ke oyamba mama makasi. Mais à part wana avant de continuer mususu mena moni toyeki to kuti ozo sa musala, toyebi te vraiment bato libanda pe bayeba. Karine ya Madonna tongo soka lamuki, aliaka nini, amelakati, loko za muluba baluba mususu baliaka fufu ndeti ngabi na muluba a des fois se fufu lali penza na beti fufu lali. Surtout aba patriarcat, aba matriarcat. Na Mswahili. Mais muluba parce que maman c'est un luba. Donc mais ouais tout tu chimamila. Eyo andinjas. Mama chimamila ni mantamba. Matamba. Nintusha nje nintushas. Il dit déjà. Vamos só amu kulamba abija. Njilamba mubija ngela ni matamba mu resho wa chauffer wanjas. Na seki po na kanda te na seki po na kanda te na seki po na nesengo na monika inati ke l'automne le temps au bongisa verdict yo kaka ande azalaka toujours na yo po yenyoso tinolia na sikote ngalinga na le sikote po ndeza ngo izek nous na congeler faut se décongeler sikote il faut bo vanda pour se décongeler sikote donc bon na ndenga mabete naza moi iloko na moi mukie a ne fils que car osomelanga sucré et puis na lipa na lia et puis kende na bede na tina linga bitinda te na yebi mais tala siko ba final niveau ba final ba otali la etalinga tatale yo otala yo na bona bitinda na yo otala yo na binanga ke non na kuti na nga mpiaka na boyi na nga te po ezali bandité mais sopanga na bo boyi pe na bitinda o luka mwana otindi c'est un problème. Ah bon, Waneza ce qu'on faut tinangati yo monde Lucas solution. Merci beaucoup Verdict Yoka Yoka Verdict 24 hein à suivre comme ça na PC non. Yoka Yoka c'est ba Verdict c'est banani. Non so baté no kitate. Yo mo kitana c'est héros no kitate. Ngaza problème tingali na dia lipa. Na mukolo na yo. Na lo bebelete. Na mkono na lo bebelete. Kwani boe fadi nango na mbongo tela libo ete. Kainga mona pesa mbongo na ngai. Tenga pela ngate sompa na ndao na ngai misombela ndao na boy. Una boy na ngate. Kainga siku nene mela na ngate. Kemela sikana ko to kende ate. Yoka. Nona mona batabo ete. Yoka ba nini bafana ngala na mbongo tanga sopa nga somsanga lipa na sikana mbongo ne arate. Na boy. D'accord, boy yango vende. Zambe o problème nini. Oye que donc quel problème maman non sona te nabo nabo langa te simbate on sopanga merci beaucoup à qui presse de Vervé yango na te yoka vervu le quoi verdict à qui presse de Vervu donc bambo tebele en tout cas oumela fanda na ngwende na yo ba bonne guérison na Nora Kalonji ma fille à moi donc olinga te oza yaya ya Bob olinga te donc baba oyo kazua baba lingi yaya te alingi ka ya moko ka Verdict yoka bo si sango en tout cas nalobani yo so boyi no bitinda na bombi mbongo na ngai bongo no pa Verdict tanto okite to sombi biso modo bat ba mona ke aboyi na boyi na ngai fuela la pesate mo epeto liezate ko ngaza pena vraiment muluba ki se ngapela liaka fuela la un vrai muluba obi ke traiter estomac un vrai muluba donc ngapela neti pondu na ndeza boye fala ki pena fuela polo bina lamba na ngate na boyi ki na nga olamba donc fufu pene lala na tongo na vanda pena na se na lieki toko tamso pena na likabu pe batumba pembeni. D'accord, tozonga sikoyo na Karine ya Mado ozaki na groupe na ebité soki groupe ango ezo exister kako bese kufa. Exista soute tikalaka et pas gérer comme tox. Pourquoi bosangisa ka groupe? Oui, to sangisa groupe. Na yo sala makambu ya makamnanga poto feng na ke poto.
ande bamelanga mbongo na sala mamba mambo basala na église wana yo simba ke bamelinga mbongo na mwana baisanga ona natika na mambongo po position kitaka pe mo moki. Mais vous pensez que un jour au cause ça groupe natan ote parce que si on a dit que nazo sanata on a kokate mon groupe singa mambo belé moi groupe okobela tu vas supporter so ka ça un problème tu es là présente donc so ko sala ngote kuna ko basala bote bazong sa bote mais natan o na possibilité te na kokate. Mais dis-moi nzonzingo zoko. Oui, nzonzingo na okoka parce que si on a kina nzonzingo na osa msala tamso mona nga kutu baidenga so afutelinga ka. Donc nzonzingo to bundaka na nzonzingo. Mais osali pe uto sala pe film na omoko okende na nasali film na nga en tout cas vraiment batu basoutenir kinga batu baza libanda Ariachuluye a soutenir kinga pe na ba conseil yeda kinga vraiment makasi. Omoni nga na sala film natikala na mauvais souvenir moko boye na mamba ya ape na mamba on akuta na film awa bate belé basala ba film ba benga nga pe tam so 5000 francs transport o raisonner pour tiki ba na ndako o mituni mbongo ekokata mbongo mapa na sukalite la milikité mais o aider parce que azak muninga no bozala bien te to sala ka o PCP conseil mama e simba bundaka ba banda e ka boye. Mais na sala film fia théâtre soit courage alongo pena na bango ayo finga na porte ndako na ezate ke tokuta na balabala te ayi pena na porte na si ayo silat yo anani film no eta matin wa lo hotel na poto ba ebi hotel alobi si so loba alobi ba n'importe quoi o sel pena ke e blessaka lezenga asimbi abinze la siminja ki mais na nyoko mimbo na sala film na kokai pe ozo mbongo na sala o maka mususu na sali boy batu ba soutenir nga ba Christian Kashila Merkanza ka moko précise mukanda soutenir kinga Arlette Mwanza motema ya l'invision mama mapasa soutenir kinga leki nga Sharufa Sharufa Sefu motema ya Paul Juma mama na Bisha na Omba a soutenir nga ngeno na masengo mokonzi nzambe ya swag papa na Bradley batsa donc soutenir nga makasi nokozo pe mbongo na bite na sa maka mususu na zupe mbongo na zumbongo nga bite na sa film nde baninya pe ba osala esala ngapi mais oye otakinenga na porte ndako nanga na brutalité na zala nango nga na buwa ke na se mais to fane na omelette au monter abinanga ils en foutent ma maîtrise toi na se maîtriser jour wana na zone maîtrise bongo te na vie na nena zalela apenza ni boka karine ya mado abunda na mutu ba komti na niveau abongi mu escalier mais na se maîtriser taka na auto tourner na si film les mêmes jours na stress à film ba tourner ba film ba yebi na za stressé makasi na moral te sur place mais aye a lobby ba n'importe quoi bimia siminzela ki ya danger za nzambe obi danger aka nzambe muto za danger vous avez déjà na moi ba rancune moko ya kati mona ndako nanga na ndako grave te kuto na ndako munene ya ndé chambre salon toilette cuisine salle de bain ta mususu na ndo ya mbabatu penate ndako nanga ya mukio moni na ya mbabatu il y a des fois on appelle ça trop batu conseil c'est surtout à propos na mambu ya mamba libali tam so mona camarade moi c'est sentir aza lésé a ya pena vandi bona c'est a lela na consoler na kanye na nzoto ti a se sentir aza l'aise après siminja ki to la ni na karo na ngabo na se to la lima molambi nini a fond li wana muto ya ko fingo olambi nini na fond nzuna atoki blo na nzuna nga lié tam so blo na chele ba pa ya liango pour aza copine na bilia mais jour aya oloba bongo ibang sanga makasi na banga na evita pe maman na boya na ngape mbamo batu nyonso na vanda na ngo mais oluka kite oyeba pourquoi ayaki karabongo alongwe bozalaka na bien mais alongwe na ndaku ayeti epa na yo oyebi na vie soko za complexe za mabe na vie soko za na complexe ya mabe okoza za bien de no danger tamsu na danger koleka yo mais temake na complexe na yo ikitisi ngamba moyebi complexe ya bienté na vie force en esprit o mona tamselo ko mo bo mono mono pe no to sali sambla
nakanisaki ezelo museza nde oyo me oyebi yango te po ani po ekitsoka te esaloka grande fille nga comprenaki est complexe yo tourna ba film et osala de ba film osala plus de 5 pièces mais nga salika moko et puis bilobaloba il pas tourné na kata moko te tourné te je sais que vous avez déjà na ba rancune parce que soka za déjà ami na yo tant on sali film camarade ataka camarade na so na lobby qui est tozaki na problème je sais pas au moins mutu msoko za bolia bo se kamara na problème na oyebi bo beta pe masobo sola kitoko bo sola bien boza bien mais na kata motema na problème no fio abu ndeni akoza na santo ngana na ngote ndeni akoza kitoko makasi kolekanga ndeni so ya latika isimbaki ndeni so ya classé vandaka et puis un moment complexe et créer l'op moment terme mabe envers baninga oyebi fabrice ça embali kama kibongai ya mabe makasi nde to abo to se soutenaka ya na ebiso soki kana komi ko complexe yo na mikiti simba moko e fani mo sa mwindu fena zana na pona mais na pembe na komi complexe yo oh mosa mwindu aza choko frappa e fani ataka budget ça ke bien ngapela moni fona somba ka budget na tcha komi complexe so na sepe na on la luki na somba ngo ezande mususu ozo comprendre donc mais néanmoins tout le problème tiko babi ko bimate to bimikaka zonga kuna mais du moins okoki kotangela biso kombo okotangela biso au moins kotangela ba ndeko nyonso bayebaki non la personne o ayaki ko provoquer aussi c'était qui te na kotanga vraiment ngazaka problématique te oyebi na problématique te po nga sala succès na film ya Madonna yebana te na tikala sa théâtre te o cd o nini o te na sala nga na te mais film ka bimaka boye vente en ligne non bien ba mo bete ningise bouger au sakanate donc pour le loto beta to ningisa surtout bouger en ngo loté mais to bosser biso so to saka musala so to sa musala na bosolo nzamba simba biso nyonso so to kena ninga mabindi ko mabe ponga betufanga te nga to etufenga ndeni na obimaka nga to tinga sama yo tilibanga yeba ke omoni maisala aboye tesa bo ti omona ka pu na bimi nga za ka bongo toza na théâtre ba film susu akesa makamune mais akina bakomba baninga on comprend tout son prix biso so to propriétaire to sambela nzambi o sabo nga ndena aboye na lingana na mamba ba ke ba église te ba pasteur ba décevra biso trop na mamba sambelo ngala kota atam suna katana na kanginda kuna de 6h à 10h na sambeli na dore nzambe tina suka so na lali yeba ke so na moni lo kana na tongo isam tu vois donc mutum so so moni ko la tela ngusabi o wana pena taninga za kati suka chekta ntanda koma te kibonzambeza mais to sa biso ba complexité na linga la ksatike batu foma mona ka ngande na yebite luka muta découvrir yo mais yo ko la ksa batu te ke yo za danger. D'accord, merci beaucoup, à suivre. Nani, Jolie, yaka ya pa. Jolie, yaka mama. Yesa meme ape sangani. Ape ngani. Mapa mfa na deto. Ankoi. Vana yo ko ngo pesele ya nini. Misho tiko ka ba problème ko ela ki anini. Fo vanda nda kunoti. Oh. Faut va nous avoir problème. Là,
Merci, un grand merci à Patricia Mwanza. Il y a Patricia à Paris. De la part de mon boss, Jean Tubo, Jean Tubo, Bande Makambo. Lorette Tubo, moi, boss, Aza boss.
Fanny Katale a fait Tchocho Mboka Nanga zo continuer toujours na ba question na ngai ya kotuna ka mama Karina ina tuna ndeka na sika yosko wana yo sa ilanga ya nini et bah salutation à mon boss hein boss Jean Thibaut Chiboabwa bah salutation belé merci ndenge ba yambinge pana merci beaucoup grâce Mwika ya ba grâce na kati ya Bruxelles grâce Mwika eza ba mabanga o ya ba abonné na biso na part ya notre boss Jean Thibaut Chiboabwa donc ba mabanga soko ki libanga na kati na ona tie po mikolo na komiko donc on peut s'en éclaircissement libanga donc na suka na ona tie de la part de mon boss Jean Thibaut Chiboabwa donc eza kana sikre ya yo kembango boye nini na te vango pe kaka boye voilà des gens sont tournés ma fille. Oui. À peu près combien? D, hein? Si je ne me trompe pas, oui. Se présenter vraiment, t'as la caméra, on a bien vraiment, ça vrai non, et puis on expliquer si on a un titre, un film. Bon, comme on a Élisée Lipanda, le film est tourné qui quand un secret, et Nana Amado, petite sœur Naé. Eza Tina Tezana Tina. Le film là, monsieur a joué et pas à Disco TV, hein. On a beaucoup de titres, on a bien reçu. D'accord, mais hello, Sangoni, non, on va vendre nos carrières au CPLA qui est au band de ça. Bon, et c'est un haut salaire qui est là, c'est que vis-à-vis de mon fille au coin, ça me fait du bien et ça l'a bien. Après, pire sœur, donc la volonté quoi. Donc on s'intéressait à nos mais on est pour forcer non, donc la complexe, on va pas douter. Comportement ya grand tia no kobanga était pour le quoi tu tentira jaune do banga et comportement. Oui, comportement nae. Azala bien. Mais ma bene ka so silika mabi. Mais azala bien, asona na moto so bien alinga batu so lingi pa lingi so linga kete o lingote. C'est ça. Merci. Pesa oh tu kay nini ngo yaya. O banga ba bien c'est ba vérité non. Oh, yeah, pesa. Ozape na mo batno, ozape na batno bois kaka. Oui, bambote nanga, ya nanga Alain Lipanda na France. Je salue, je t'aime beaucoup. Grande sœur nanga Jolie Makanga, moi c'est Pembe. Docteur Babi à part yo mtu so azate. Merci beaucoup, merci na Falon na Dorcasie. Kabasu ya ba Dorcas de la part de mon boss Jean Thibaut Chiboabwa boteninga regarde Fanny Katale ya mabanga belé. Bon, natiki na nous temps qui nazozongelo temps aussi ça kolia mapa nabiso. Na comprendre tout so lo akana kanda point. Bon, ngape na mona ko kande. Ah, yo na yo pe. Nanga pe ya. Bon ngande banki. Non, je suis une fille hein. Na linga bat makasi. Ngami benga mama pona ka mama. Ne bandeni ofanda kata libota. Et bandeni enfant na bato na supportande buzo baté et on ba chaque fois le baka ki azaka kanda donc excuse une fois ce buzo bana silika makasi mais ce pe na siliki na lala pe na kanda té deux enregistres ka ko silika ko sa muntu soit sala mabe o siliki les posons c'est nzela donc c'est ça. Merci beaucoup tokutani bongo après kolia na biso balobi Patrick Ngeleka Maboko Bank hein Patrick Ngeleka Bank. Patrick Ngeleka Maboko Bank. Kazuiwa pivo bala mandefu. Bébé, nakufi. En tout cas, bébé, nakufi na we. Ala taille bien, la tara bien. Abombi. Lobate Blandine Pemba na vandi nanga. Merci beaucoup à suivre. Merci pour Naji malgré ça qui nous rame tout makasi mais au fini na resomba na sombité na défi. Au défi kaso ufuta no kani. Na ufuta. Bayarens maman tantina bayarens nanga azana nini na si. Défi lio dina na mbungu. Place na kenda tuna dia ba question place ba sabolio. Pas maman ateka mapa. Ouais. Maman ateka mapa. Afinga. A besoin comportement mabe. Bon point te yendo yeba. Ko la te blanc mi pousser. Wana domaine ngai.
eloni alobi susi te okota ndako reta nde akosi nga nalala 19h nga nalala na ndako te mpona kima mulungi natanda mbetu nanga awa atie moustiquaire nanga boye nalali po miti tongo 19h nalali 19h Karine Yamado artiste 19h nalali pongi ta degré boso esko babengi babi ba joueur bazo panza mbongo koto bazo panza mbongo koto babengi okete taka na nde na abona ba stade Kamanyola ya biso bana bota na kota na kati te na bangango nakokango te so joueur ni na panza mbongo na bakamana ba joueur bana vita hein pongo mona ka vekil bien makila do bakamana ba joueur ebele baza otanga na kombote na bonanga bayaka pe awa tofanda toswa na bango toliaka tosekaka baza amina ba camarade nanga. D'accord. Bah, projet d'avenir. Waouh, on doit avoir un projet, j'en ai beaucoup. Non, non, comme ça, t'as mon côté, non, Lucas, on a comme ça. Pour l'année. Et na comme si derrière mon corps, on a ben dans sa film, il y a qui projet, na salle. Donc je pense que le deuxième film est pesé, mais total, on a aussi na tina na nouvelle tendance. Donc c'est aussi ici. Ce qui 4e épisode de continuer dans sa deuxième film. En tout cas, ils ont site état et channel ma bouquette. Donc on a tel besoin na théâtre kuna donc tozo bunda kapo viba bunda kaka. On sait jamais. On sait jamais. Papa, d'accord, conseil nini opesa na ba collègue noni so bana basi. Conseil na opesa na ba collègue nanga ya basi na linga bino mingi po na ebike bolinga ngate. Menga linga bino. Mais na kolinga na lobaka boye nakana kama na moko linga ngeza dada international po enda linga nga po ende to sala ne to kabola ba pasi to ebi nini o to kabola naka donc tamsu to zangi pe olia yoko to le lipa na dada mo ya fa pe to liete to lali donc bino bato linga nga na bato linga ngate et le monde senga ka tout le monde la complexe po ya zanango il faut ngapena zanango po ya sali il faut ngapena sala so ki tana ono epesamite comme ipesa pasite po nzambe ndenga zana za roula joebi nzambe so kangi mpanzo fongoli ko to kangi kote kuna fongoli kote kuna jamais fongola ka chama boko we ka bata koto ba leka bata koto ba ya ka tete donc so ka fongoli koto lobi a fongola boye lobi a fongola boye lobi a fongola simananga donc tamsu bata koto nde ba ozo même ko la fongola koto mutakoto soit gérer malamu te abanzo lela comme lela mutakoto ezala ka boto longola ka complexe musalo to sala to zula na biso mbongo te to ina na kwani na ko bwaka na malade nga ku dine na boyko na ebite mais nzambe ka po bilo mususu na bikola batekota te oyebi bat mususu na ekolo na bango ya ndenge na bango do atokyo na ndanga ngomi photo ne boy soka za otala boy mbamo photo e baluki eche boy po ani po eza ndenge na baba kota ndanga ngate nga na loba musalo eza musala mo boy handanga erase comprendre donc esengo musala pe esengo o musala o epesanga mobile na pesanga esengo bongote à part moi nanga nazwa esengo makasi na vie consolanga trop na solana bato musu na ebiete mais na soline aibisabi na sepe non kan no jouer lobi no tindelo mbongo pas tindelo mbongo tamsu kutu onoko to tata mwasi no na atinda te mazaka na poto hein bon bino bato benga abatu uvandi no ka bengi nga neti garçon mo boye abenga nga lobi na ite so ko pesa numéro na ye abenga lobi atindelinga nini fi mo boye boskizenga pona terme fi mo boye azo koloba on pepe mande makambo plan siko tanga osa bongo o tala mimika be ya mamba sali message za tala mama mimika be ya sali mimika be ya sali nini o kutu zira numéro mimika be ya numéro yango moni tanga po mone abi mimi kabeya eza soni na ebise eza yete abi namoni yango na la bouche comprendre alobi na eza mimi yango abi na eza mimi ngabi eza mimi ozomoni abi na ngabi eza mimi te kozala jamais ekoki jamais kozala mimi eza mimi te après namoni abenga na appel vidéo
na bande ko sola kuna kina bapaya bako tala na ndanga oh nani na yambi appelle ce qu'on appelle si vidéo na battle parce que soki muto benginga oza profil te na okuti jamais l'accès long nanga na yambi vidéo na tel c'est oui que azo se masturber na oh donc au bengino mutu pour ça buzo bana finga oza deuxième fois benga to liboso numéro ngo ka ebenga ka benge chebongo na chele bala miki aba seka ya osarnate bala miki ba finga na pesa téléphone pour ba jeune fille ba petite soeur na na ba on a le pango ba finga ya osarnate mais le besala ki on botika ko salir ba artiste eza bien té o eza deuxième fois na lobi ngo boy so salango deuxième fois salango ka deuxième fois non ça l'émission no pesa numéro na non linga kutunde a poster photo ni na profil ce ka ko ça le moment poster photo non publier et na sens té donc yo vandi na o zo bilonga ba fie ko kana ba artiste o lo ba ke eza artiste tas ko lo sali so mutumsa yeba kite a cause on pa boka on a le groupe le bisa mika bea mais za mika bea té ozomona donc eza bien té botika mamona o salir biso toza basi na lo bango chaque fois to kana posa bolingo mais so lingo linga mutu ko ya na ninga ba aventure te ko ya posa ba aventure te po eza motema eza motema et on n'est pas là pour nous sacrifier ba posa na bino donc nous on est là pour nous sa musala donc ce to sola na bino ezara pour na musala alors botika ba makambo o chep nini vidéo na numéro 46 est mbogani 46 mbogani Suède donc ta degré wana mwasi na hote to mwasi mbalite okesa mamba bona ndeni to linga bino makasi bino pe bo linga biso bo respecta biso. D'accord. Merci par rapport ya ba artiste ya mibali conseil ni no pesi bango bango to ba vie na ngai na ba petit na nga ba mo exagé ke nga ba petit na nga ba likolo ba vie na nga linga bino makasi po ba respecta nga surtout ba mibali selo la coup de chapeau la artiste ça va mibali po bango ba sola bien petit na nga leki na nga ya na nga donc kanu bana basi pe ba sola bien baza na biteke ba basi so ba mabe mais ba basi pe ba sola bien baza mais tozandi na molimo jalousie to lingi muninga zoate to lingi muninga zana ngote complexe wana ela tabiso esa mabe donc etika binote donc conseil na wana ba dédicace na je pense que na linga bino makasi merci vraiment pour na respect au bopesa biso to au bopesa nga Karine Yamado yeyo aime le serviteur na bino tu na teza na tina nde makambo idée ça vraiment bien makasi en tout cas vraiment ce botali bo c'est la makasi micho di kamno kengela kwani bima kaka li papa no yango na latino pesa te ni mai sili abo bima hawalukayo donc na linga bino trop ba salutation na nga na batna nyo na linga rapé ba soutenir nga na boka bon déjà boka bon soutenir ni on a un téléphone eza 00244 243 code mboka ya Willy Moussieni kande tolobaka 89 34 39 226 89 code mboka ya Willy Moussieni 89 34 39 226 mot de nini WhatsApp nanga yango wana Facebook nanga eza Karine la Champagne Ngongo page Facebook nanga eza Karine Yamado. Donc soki wana koti pena ozwanga to sola kitoko mais bobenga batina ba appel vidéo te en tout cas vraiment na boy nanga naza femme célibataire oui mais na boy nanga ba appel na bino ya vidéo na boy na na posa na ngote na bonanga. Merci Evelyne Bukasa ya Babukasa na kata Washington. Evelyne umela na yo fanda na ngwende na parce que on mérite yango. Un grand merci à mon boss Jean Tuboba na komi bongo na suka ya émission nanga télé-réalité ya lelo ezaki bongo ya Yamado Karine Yamado bolukaki lukaki mingi. So mono keno okokeno Le mbinde bandu kutsenga okutina bando ça bonde balakisi ba fan non de osala musala basai mabe ngalinga nde bo monso na samsana so samsana na classe mbilo na nyo so bien surtout ne mutamfanda na azati na kotsa na lali pour na ko mati 17h ko yo perdre batana nga polo
Fano lembisa ya bafano na kati ya États-Unis mboka moko na maman na nga Jackie Kilaba mosa mwinda leki mosaka nelenge. Un grand merci à mon boss Jean Thibault pourquoi pas à mon fils à moi Bob Molema hein balobi moi na maman. Bazala kako sikate mon fils s'il te plaît pardon bébé. Merci beaucoup Daniel Lebika Bambo Tebele Nora Kalonji Merlin Niwa et pourquoi pas na verdict yoka ba verdict 24 mise au point tokutani bongo mbala ya sima bisous bye pesa na bande ko nyonso babone tout ya Eco RDC pona kosukisa na koloba bwe libanda na esu bon moezate.